Djonga, si je te dis vraiment, bisika oyo ngai para omenga na uti, na prometaka pe nazo continuer compromettre na bana na nzambe ke na kosala documentaire. Un jour, Zamba kopambola nga esengeli na sala documentaire pour bato bamona réalité ya Nzembo oyo kumama. Oh place na yemaka ngaya na botamaki mosika na mokana kata kogombe oya na moto bakata na zinete kushi yako ata etena liputa ya mama na ngai loposo ya zoto se mafuta ya milao Lesu alokotinga asukomi ngaye mokonzi ye apesinga valeur na miso ya batese lobunda moya nini na kosalela ye Yesu ya malelembo ya motema nanga komama na yo ya sali ya milele ya moi na mashilo Pala baya soni esa kingali bala opanga pe maboti opesinga mapasa malamine Yesu malamine Yesu malamine vraiment merci beaucoup tous on est pas chobinzonga to na clip wana pour avant on est pas papa Chomi na PC Moté un grand réalisateur le témoin beaucoup papa na lingina yebisa na bana na nzambe moi c'est mon azota la biso na ebité azota la biso wapi peut-être azolela ami moni déjà ba médecin ba siba yebisi que yo ba trompe na ça déjà bouché asi asali ba hydro asi atamboli asi akei ba poto nazokoka ko concevoir te na lingina yebisa oke zwata bakiso bapesa kio changona no mopanzi luka nzambe na motema na yo mobimba nazana kondima ki nzambo ya salila kingangolu après avoir kosala 3 fausses couches 3 fausses couches penza baye kosala nga faveur na komi mama ya ba mapasa 4 fois nzambe wana zana makoki ya kosalela ope faveur na lobaki na botama na kata kokombe motolo bakata na Gillette ne bandeli ya lisolo nga na yebisaki na moto moko na bi kemba na moto ya yebi nzambe moto ya yebi nzambe lelo kombo na zo tambola makolo aza Salomon to pese ba kombo nyonso ta mususu alala kapeli banda atandaka carton na veranda aza na sens te na kata famille na lingina yebisa yo oyo déjà mokilesi rejeté yo oyo déjà mokilesi abandonné recourir et pas dans Nzambe kimambangu na tango zana na makasi na nzoto oyebisa na Nzambe ke nga na lingio okomona ye papa biso ke mon fils to ma fille nga pe na lingio à partir ya mokolo wana akokonsoler motema na yo. Merci vraiment oyebi ke mutu afandaka na États-Unis abotama na États-Unis akola na États-Unis aya ko expliquer que non omoni na zamba ozoke les zamba luzizila ou bien soko komi na ba intérieur côté ya basankusu so abani ko expliquer ma sola bongo mo na mutoyo pena mambazo loba tikaka loba mais siko ser marine pala tanga zoli mbaki mapasa mbala mine aleka pena be tape wana ya ke 3 fausses couches c'est que soko expliquer mutu ndega lisi simoke loba ke soki nganda yebisi oki ngola zobela kokote doute tipo ayebi bo bangu mbali bazalaka na mai donc yonde ngozaboye okoloba na muto oyo aza na problème ya kobota muto oyo aza na problème oyo asala déjà ba fausse couche bamusu baza désespéré bamusu kutu bamabala ekufa mais bazozongisaka po tala kaka nazaka toujours na confiance na Nzambe na ngai parce que nayebi de quoi mon Dieu est capable Nzambe apangosanga pe nsoli na misu ata bayebiso ke mobali na yo aza capable ya kopesa mwana kosala kindumba te boluka Nzambe ensemble nzambo ya salela kingangolu lelo kakata ozozwa décision na kwenyo soza partout dans le monde entier oza na situation ya kobota
mon Dieu est capable de te donner bana au-delà de ma pensée na yo. Ngata on a senga kinzambe bana ba mapasa parce que moi je demandais. La Bible dit senga ekope samela yo. Na sopi bazemi nanga 3 fausses couches nangai. Un jour, un certain vendredi à 0 heure juste, moi et mon mari tofukami liboso na nzambe. Mobali nanga yebisi nzambe. C'est un serviteur de Dieu. Ayebisi nzambe alobi Seigneur, soki opesinga bana te, un jour nakoya kokoma infidèle na mwasi nanga pona kozokisa motema na ye. Mais comme je vais te servir toute ma vie, je vais rester fidèle avec toi. Nalingi opesanga bana oyo bakozala 2-2 pona zala à mesure ya fortifier mutu moko kozala faible liboso nanga na yebise ke kino lelo nzambe asalaki na Sara, nzambe asalaki na Ana azokoba kosala. Donc nalingi na yebisa yo ke nzambe oyo asalaki na basi wana ya kala asali pe na pala omeonga akosala pe na pangusa pensoni na miso besoin décision zwa mokano nazimokano na yebisa Yesu basekele nyonso ya motema nakoki te na bomba yango moninga malamu Yesu to sokozwi mokano ya koyebisa basekele na yo soko sopaki zemi yebisa ye soki osotambola peut-être mabe osala lisumu moko oyo moko ozokoka kosupporta ngo te komi kilo solola na ye soko lingole ya kota na chambre na yo lelela nzambe pangusa kitisama ya miso okomona moto akoya kopangusa yo okoyema nzembo ya sika okoloba kumama kolo Yesu kumame kumama mwana na nzambe kumama Yesu moninga ya tongo nyonso opesinga pe bapasa opesinga tango mosusu mwana moko okoyebisa ye basekele ya motema poko mona bilemo zambalole okoyembela ye nzembo ya sika ata oza célibataire akupe solibala. Voilà, merci beaucoup, Sœur Marie Palamé. Obiki koto vraiment ba question zo yaka kebele photo 50 mais ba question zo yaka kebele ngai mais na otu na mosima yani po question na ngana tuneza moi Sœur Marie Palamé tango zo lobalobi mobali nanga fuka mazo yebisa nzambe soko pesinga mwana te na ko kiko ya kokoma obiki wana il faut zala oza motei par excellence pour na nini eza bato mususu basi mususu so mobala abondeli bongo osiza ka zo sisa libondeli moi mambo bandi c'est que déjà ndenge za boye déjà comme déjà ko banda déjà oui mais non en fait quand tu vois une femme oyo baleki na betape wana lelo pe bakomo témoigner nzambe ce sont des modèles. Amen. To lukaka modèle na ba bible te. Amen. Ba modèle mususu to vivre na bango. Oui, vous avez na malobo linga olo. En fait, papa omeonga aza mobali moko oyo naza sûr que basi belende toza boye. Toza pe na ja ya mibali, boza pe na ba ja ya mibali wana na banda pour na bino peut-être. Et donc ils ont des années de confiance. Nga mobali na ngai banda na lingaki ye si lelo papa na ngai na pesa confiance na mobali parce que na yebi ke basi baza ebele. Pourquoi ekopona ka pala omeonga? Ça veut dire que na kati na motema na ye naza na esika. Soki o mesana ko sonisa mobali na opona ba ja ya ba problème wana à partir de lelo na osenga ebolimbisi. Pe ndimela ka mobali no tango nyonso makamba ko yebisa o eza très important et loko ya motuya o etambusa ka couple sans ennui eza confiance. Merci. Concert ya showbiz. Sœur Marie nakotala ozo réaliser babiloko ya minene ba concert ya minene boy ou peut-être tu ne pensais pas auparavant. Olobaka nini na nzambe olobaka nini yo moko tango bofana na papa omeonga bozoloba nini bobi nzambe oyo akomisi biso esiko to banda okanisa. D'abord na pamboli nzambe na pona concert wana papa Jonga nazalaki invité na concert wana ya ba femme de distinction nzambe asalenga faveur nazala invité ya ndekonanga
AXA Olangi pe bande kulibota nyonso ya bana mama Olangi babanaye kosala événement moko ya ba femme de distinction nazaki invité pe concert wana elekaki malamu na biso chaque jour topesa kanzambe merci parce que ce qui est sauté tokokoka kosala eloko moko te ye oyo azomema biso malembe lobi tozalaki na 3 albums mais lelo samba azosala biso grâce tokomi lisusu na album moko tozoprépare invocation bato lokola biso boye ce qui est sauté moto mosusu aza te voilà sikoyo tozonga sikoyo na actualité ou na préparation ya album oyo invocation tokomi sikoyo na niveau nini na album oyo? Merci beaucoup. Album Invocation, tu commis déjà na 3 clips autosali, mais clip mi balé et ça la chaîne nangai par la Omeonga officiel na batu na YouTube. Batu nyonso ba sepela nanga, ceux qui a continué na YouTube par la Omeonga officiel à ko s'abonner pe à komona banzembo nangami balé memanga na elonga. Et 3e clip Kalamigité et Zoya et puis bateau ça la promotion la télévision bateau baza branché na ba chaîne auto ça la promotion bazo mona nzembo lokola memagesi kolingi ese memagesi kozali zambe na bomoy mokili tozamala deleki makasi nzamba lola omangala maboko na yo nde nakokoma Yesu memangala destine na yo nzele tondima bato simanga na loboko na yo nde nakobetsa libakwamba bete memanga. Voilà, sikoyo album oyo précisément fait bimaka pour bato tout ba consommer ti na RDC pour ndenge za na tango za na ba réseaux sociaux ils a réservé na catégorie ya bato moko bo pour cheke moko na nini na immeuble Buturu awa oyo alingaka banzimba Sœur Marie Pala poazo wangu za mamo bulu pour maman moko za na mpasa so na lemba imbu. En fait, toza na autant possible ça des studio. Tozo ça la clip. Papa Berthe, to ya kakao. Poto annoncer na bande konanga sortie date au sortie officielle et kozala. Mais ningi kana ipsa na bana na nzambe nyonso to se préparer vraiment. Bato ba mesana ko sunga biso d'ailleurs nazo pesa merci na bato nyonso o ba soutenir album oyo spirituellement, physiquement, moralement et ça financièrement aussi. Baza ko soutenir papa Onyonga parce que papa Onyonga est un producteur il y a album oyo et invocation. Bazo soutenir ye spirituellement, bazo soutenir biso physiquement, moralement et financièrement, baza vraiment ébélé partout dans le monde. Tokokoka kotanga bakombo na bino nyonso te po boza ebele na ningi kaka na senga lisusu na bana na nzambe nyonso mama nanga oyo aza na pasa ndeko nanga oyo aza na peut-être na botour peut-être bazobenga yo shege po bapara bakufa bazobenga shege po oza peut-être na esika ya kovanda te na ningi nayebisa oke losambo na yo mpe nzambe akoyoka yango sunga biso tobondela ensemble toyebisa nzambe ke Seigneur cette fois-ci tolingi album oyo ebima le plus vite possible pour la bato nyonso bazala ba bénéfice na yebisa na bana na nzambe na nzimbo memanga ke mokolo moko na oyo nyonso atiake elike pa na nzambe nzambe akomema ye na maboko na ye akomelisa ye libele lokola mama amelisaka mwana na ye omoni soko otamboli na se na moi oluki na makasi no ya bomoto ozwi te mokolo nzambe akozwa décision okobaluke pa na nzambe opesi ye nyonso ya yo akobanda kotambola na yo malembe soko tuni bato nyonso o bakoma na destine o babangaka nzambe akoyebisa oke natambolaka elongo na nzambe nanga nalingi kana yebisa na mwana na nzambe ke tango nyonso kozalaka avant obima na ndako na yo avant odemare mutuka na yo avant banda kotambola mitika na maboko na nzambe akokomisa na destiny. Merci. Voilà ba nzembo lokola oyo ba album lokola oyo ils ont bloqué à soutenir
lelo bato mususu bayebaka terre fertile ya koseme te mususu ozokende bino okoti na kotanga nkombo te babeteli yo miziki butu yo moko bimi na tongo olembi fatigué bayibi yo mpe na mbongo okebie passeport mpe ekei mais soko olone epai ya nzambe ngana namona te bible ekuta elobaka ke David Abin azalaka jeune na koli ti na komi mokolo nanu namona te batika modèle ya moto ya kosunga babiloko aboyi. Alors Sœur Marie Pala tokomoki na suka ya émission na biso toyebi ke lelo promotion iza pasi na mboka na biso nayebi ke bachobi nzunga baza wana ba mama Pascaline Kudura pe Cordo Pascal pe toyebi ke batu nyonso wana pe côté promotion na ba Berthe Jonga moto na nzambe journaliste ya mboka oyo ina milinga kanga moko monto so na lobby funa suki sapera ba dire merci Jonathan na Joënel Sœur Marie Pala 3 fois et 4 fois ma passe so nga 1 madame Misaki vraiment félicitations merci beaucoup ça peut madame appelle madame Beauté oui madame Marceline maman Marceline Zamba Pambolao et puis maman Pascaline Kudura Zamba Pambola maman Pascaline en tout cas nakasongo bitaka bato nani asesa nyama kote manye na nyina dimile kwa mbeta o dimite l'école kolwalo ona lengo ala yengo ka moka o makolo wa pomboso ya album wa token l'école mbeta o dimite unya shongo ayeta lo chimbo yaki donc na ngina yebisa na bana lengo nyonso ana poto ami d'abord unya shonga nyo chokolela to ya la katolami bande ko nyonso obasalela kanzambe ba balingaka Yesu na bo balingaka Yesu te tolingi bino makasi na kombo na Yesu nzamba pambola bino ona promotion album oyo natana ilikia ke nzambe oyo apesi vision akopesa pe provision non na mona te nzambe apesa vision apesa pe provision te bana na nzambe cordon aza awa bana na nzambe baza ebele Pascal Orange papa Pascal azawa papa Bertin oza awa na moni na si Chobi réalisateur ye côté kuna des fois te en tout cas na ebike nazana kata maboko ya bana na nzambe bato balinga Yesu bato ba mesana na nzambe soki na yoki anana sali musala na nzambe te azomi yoka mabe baza ebele na mokilo naza na confiance na bino pe na che vraiment elikia epa na nzambe ye oyo asimbaka mitema ya bato akosimba motema ya moto moko mpona kosoutenir œuvre oyo soki oza na posa ya kobenga biso ete tolingo soutenir biso na lolenge oyo nzambe asimbi motema nao ta mosusu olingo oloba ke mama Pascaline alobi mama Pala ya kotika CD basala promotion na chaîne na ngai numéro na ngai yango 09 99 35 79 46 09 99 35 79 46 plus 43 plus 243 999 35 79 46 999 35 79 46 donc numéro ya maman Pala omeonga yango wana soko za besoin ya koluka biso na internet numéro ya kombo ya Pala omeonga officiel donc soko beti na YouTube Pala omeonga officiel okozwa ba clip na ngai okomona banzembo ya maman Pala omeonga tuko moko komelanga na ko répondre Zamba Pambola. Voilà. Zamba Pambola yo ndenge ka Sœur Marie Pala uti koloba vraiment to remercier bino mingi pona ndenge bolandi biso na émission na biso ya lelo Dozini ki Chanel oyo avec Berthe Jonga moto na nzambe moko ba journaliste minene na mboka oyo abna na loba ngona motema ya kokita moko ya ba journaliste monene na mboka oyo yo boya moto na nzambe yo nani di bon Sœur Marie oui papa soki sikoyo topesi o maloba bato mususu akuti déjà émission comme na suka Sœur Marie Pala na landie na yokite sala ba mo arcapela suka na maloba ya suka pour émission lelo Masie invocation ya motema ezaseyo Jésus e Masia 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 Yesu ekimelo ya basantu ezaseyo Yahweh Raphaël
mokonzi obikisa papa omeonga tango aliaki poison Yesu Docteur Jésus tango nazoluka yo boye nayebi mpona nini ye. Merci tolingi yo mingi maman pala alingi yo nalela yo fort za bapambola yo pasteur bato balingaka peut-être babengisa maman pala mais occasion na omoninga na nini na séminaire na pesi merci na ba serviteur de Dieu nyonso ya RDC pe libanda ya Congo bao babengaka biso nazwaka ba appel pe nazo maman pala bato ekutebele balobaka donc tozosala ba concert te naza mwana ba pasteur ba papa nanga bao babengaka nzamba pambola bino soko zana déjà numéro nanga 09 99 35 79 46 plus 243 999 35 79 46. Merci. La pessimiste dans mon bail n'a pesa. Bonjour. Ah, je t'aime beaucoup. C'est mon mari, hein, la liga aussi qui s'en aille. Pour battre bien sûr, mais qui m'a pas la azala kana mon bail naï. Comme bon papa, omeonga. Merci beaucoup. Vraiment merci. Nabino nyonso oyo bolandi biso lelo Berthe Jonga moto na Nzambe na bwa kanani. Ah ngaye. Iza mutu bapesa nga babina bwa kalibanga moko boy. Soko ki azoka. Azoka. Te. Natanga kombo ya nani? Te, webi nini? Bapesa nga babi iza na mutu moko. Oyo mikolo au fula fort. Siko. Na pesa na kombo na. Kobwaka te mais tanga kombo le bien. Na pesa. Pesa na kombo. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, de Nazareth. Au fou la forme mikolo surtout ngai Nzambe. Merci to comme na suka to kutana bino mbala sima Berthe Jonga moto na Nzambe journaliste mboka oyo. Ciao.